le courage politique oyo asali yango nde na saluer po bango kuna basalaka baza neti bato moko basala parte ya franc-maçonnerie, tu peux pas quitter. Na saluer nde courage na ye ya kobima na likita wana. Mais le problème yali koya na ye pe soki alingi aya koto oyo eza nango mabe te. Mais nasali blanchissement na ye te. Parce que mabe ekotikala mabe bato baobosana te na mbongo ya bakongole baati lukwebo asombela mwana na ye ya 16 ans lupangu ya 1 million de dollars. Mwana 16 ans ata na bambongo ya classe oyo bapesaka ye akokokisa 1 million de dollars po asomba lupangu eza na mbongo ya bakongole. Babiloko wana tout justice eko s'occuper nango. Mais nous voyons la politique na moment oyo. Question no musu alaki nini? Est-ce que Bokondimae na casquette na yewana ou Bokoninga assimilié neti bakinyo c'est que yeba Kondima assimilié as un membre simple na cache. Bon, personnellement l'humilité précède la gloire. Hein? Il faut tout respecter au babeni préséance. Ce qui il y aura des négociations au Togoye bandeni Togosala na ye natina ke yepa kosala moi ba concession. En politique, c'est comme ça. Il faut perdre quelque chose. Mais il faut que la logique, il y a ndenge batu bayana cash. Pour to limiter cash et kokakozwa ba bengi déséquilibre. Togoye bandenge ni to solana ye. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Na lobby déjà. Na lobby, personnellement, nga moko pe na okitana na scellé tant que citoyen congolais pour na koka komuna makambu wana. Na mboko yo muto a supérieur na mibe kwazati. C'est-à-dire na komeka kosala na bakano ya logique kosala o babengi pression pour quand même batouana ba récupérer ba droit na bango. Donc c'est ça la réponse que je peux donner. Et là, nous, en tant que DPS ouvrier, et aux aliko kolombela makambo ya nani ya mwana mboka Costa Omar oyebi mpona kolongola Costa Omar eza na baarticle oyo apula ekofa komoaya kopostule na présidence imagine oyo biloko kosala kolongola mwana mboka Omar na Costa e olobi makambo ya oyo koleka na te pepe kaka moko oyo bino kobengana moko soki bakonzi balingi basala base na bango babenga pepe wana lelo baza bana mingi mwasi komoni ni politicien ni kote na bino ni kote ya FCC ni moto ya opposition akei kongorana alors toyebi te politique biloko kosalela juste mpona bakosela bino bomanakaka peple bozosala ngo mpona intere ya te. Personnellement politique ozwaka poste nga naloba na kosala te na otikala na parti malgré que na 98% ya capacité ya osala na loba na otikala na parti. Ça c'est un point.
Deuxièmement, elo na koloba par rapport na makambo nsele. Soki na bengi bino c'est parce que dossier ngo tozwa ki encore lobby. C'est-à-dire lobby de délégation moko et yaki awa yango nde na bengi bino pour na dénoncer. Makambo mouej oyo nazo dénoncer lobby que toi na pouvoir. Mais ba makambo ezo salama. On m'a appelé de Katanga pour ba pesa ngai makambo wana na dénoncer yango pour nga na komi monoko ya ba Congolais la voix des sans voix. Nazo dénoncer yango mais toko sala nini poto arriver à trouver ba solution na mambo FCC zo sala. Na sina loba na batu que la plus grande institution dans la République c'est la rue. Kalate bozo mona o ba bengi ba marche monstre. C'est-à-dire ba marche contre o ba bengi ba anti-valais. C'est pour cela na auto loba na bino armée des bâtisseurs en collaboration avec mon parti et ko saliso ba bengi atelier sur la lutte contre les anti-valais. À partir atelier wana nazo banda travail o ba bengi ya préparation morale parce que nous devons faire des manifestations contre Makamnyo Soyamabe partout dans le Congo pour libérer la République. Je suis en train encore de dénoncer au Babengi façon de faire, il y a un conseiller à président. Le conseiller à président, comme au Babengi, comme si tous en a moi tamo lekisa, or que nous n'avons pas le temps. Comment bino va conseiller à président, beaucoup tika président, à Kendeko, kotia, ba signature na marambuya libre, zone de libre échange. Au moment Congo est en intérêt, bino ba tubotanga na ba Louvain. Zone de libre échange wana, est en intérêt à Congo te. Rwanda ba koma osa ba voiture. Biso atama tembele na chasser na emballage industrie ezate na mboko. Dès que tu signé le la zone de libre échange wana, boye ba automatiquement makamba ba douane et kwei bango biso nde to koma ba consommateur mais biso to salarata ata misili to tshara ngata na ba boîte te. Et le Congo est un espace à monene. Babiloko ba conseiller à président bazo sala et j'ai dit encore na bat. Mutu nyonso akoya na ba trafic d'influence na kombo ya président au conseiller à président. Appelez-moi na numéro nanga. Parce que nous n'avons pas lutté dans ces pays pour toya ko sala o babengi de n'importe quoi. Trafic d'influence, makambo ezanga tina, oyeko sali le président de la République, appelez-moi dans mon numéro plus 243 85 084 65 55. Je répète, plus 243 85 084 65 55. Parce qu'on est là pour Tosunga président. Makambo na zone ya libre échange personnellement nga nazalanga pour angote. Makambo ya pont biso na Brazzaville nazo continuer sous ko réitérer que naza pour angote. Bango bazana o ba bengi douane bazana o ba bengi douane na bango eza moins cher que ya biso. Soki to tie pont batu babando yana ba biloko kuna matadi na bombe kokufa. Ba biloko na bozo monango bino ba conseiller botanga na ba avar. Vous devez démissionner. Et dans quelques jours quand j'ai dit makambu ya ba marche au monstre ba marche à déboulonnage, c'est pour ça que je demande le soutien des Congolais. Toye komelisa batu ba le kaete awa. Je demande le soutien des Congolais ba marche na ko lancer mbaloyo ezao ba bengi déboulonnage même na batu msu na omona na président de la République wana. Biso to mela ba gaz to kota ba kaso po batu ba ya basala ba blague. Batu ngo soki ba uti bato ba banda ko sunga biso ya diaspora to yebi bango. Mingo bazakuna na cabinet président o ba lo ba soi-disant diaspora to yebite so ba uti ba Chili, to yebite so ba uti ba Madagascar.
Pour Madagascar peut diaspora. Mais ba vrai diaspora toyebi bango. Bango baye kaka bino ba conseiller président bozo calé bango baye na ba projet ya bien, je suis en train de dénoncer ça. Boye ba ke nazo sala déjà travail à terrain avec le président sur le Parlement debout. Dans quelques jours, beaucoup de monde a vraiment dingue. Tous les autres gouvernements bim. Beaucoup de monde a comment le Parlement debout l'œil du peuple et qu'on réagit. Mais non, question exacte. Nommer mon conseiller, c'est seulement parce que l'État ou parce qu'il est compétent de travailler place one. C'est la présidence. Bango baza ba conseiller à mon contrat. Parce que mon contrat basala erreur, ba omona bango te ba omona président. Maintenant, eza baza wana parce que ba mériter yango parce qu'ils sont compétents ou parce que abuna na bango quand baza ba ninga président ba beta famille na photo yango de ba. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Il y a eu des histoires. Il y a des histoires. Il y a des vrais diasporas. Oh, bah, il y a qui n'a pas projet, bah, zonga, bah, là, na hôtel Béatrice. Mais il y a des gens qui habitent sur la Bolivie. Bah, on peut, bah, diaspora, wana. Bah, prouver dans 100 jours à président. Bah, ça, le rendement est bien té. Tant qu'il va conseiller. Bah, ça, le rendement est bien té. Communication à président faible. La bino presso bolanda biso na ba manifestation ba boto la bino ba caméra. Boza accrédité te kuna na présidence. Bazi presse sango ya wapi. Bino ezana batumsu nazo se rappeler journaliste moro ba beta gaza na 10e mairie to kima na ye na bar moro ya maire Siska to sala interview na kati ya toilette. Siko bateau ba komi na presse présidentielle ba utuat. Conseiller à communication. Aux hommes la babiloko bazo sala. Siko biso to tikango. C'est pour cela le président aussi il a accepté que ngana salade. Pour muto azali banda match à mon occasion à biébé. Na bere. Je suis là pour dénoncer toutes ces histoires. Tous les biloko yo ezo sala ma ba mafia ko yiba ba document président ko publier président zana mutu même azo solo là même azo lianda kala photo et bimi. Ça se fait comme ça. Parce que peut-être le président même président de solo là vous déjà compliqué parce que tu vas plus reconnaître au va nommer premier ministre au mais biso to pas 48 heures avant. Mais communication à président et qu'on complimenté sans que le président fait sa part. C'est pour cela madame je suis en train de Ce sont ses amis peut-être. C'est pour cela je suis en ba mina ewana babunda te. Babunda te. Batu babunda baza ba parlementaire debout. Babunda te. Le problème est ali que tozo yebisa bango, tozo pesa bango déjà mise en garde. Mise en garde de sévère. Il y a une autre question. Je crois bien. Na remercier bino na ndenge to meki kolobela makambu nyonso. Mais je tiens à rappeler aux gens que Tozawa pour na ko veiller que Fati a échoué. Les FCC bazana makanisi na bango oyo bazoya kolinga ba bloquer machine à l'état. Ko tia batuneti batambwe mwamba, ko tia batuneti ba boshab o bazana ba problème na communauté internationale. Eza pona ko bloquer machine à l'état. Nazaye koloba na batu tout nazana besoin vraiment ya soutien na bino pona ko fonctionner. J'aime pas demander l'argent à président de la République. J'aime pas demander l'argent à président de la République parce que ce qui a fait Singambongo na kokoloba na EPLM sous Berer na été. Mais batu basala ineti moi polémique au président pesi au voiture eza na senga qui est à mon avis na salaka accident na moto koya permanence.
apesi nga moyen de transport na idée que nakokaka kotambola na yaka permanence. Donc eza nango te na esprit moko ya le mosusu ke eza facture à combat nanga. Facture à combat nanga eza na o babengi prix indéterminé. Parce que nous avons donné toute notre jeunesse na kati ya parti. Na pesi bino merci. Na tondi bino. Ata ba famille ya bandeko bazikaka na permanence ya IDPS ndeko na biso aussi ba nyonso tu wana soki tobito tanga bakombe koza molai. Est-ce que lelo bazalaki kokunda na kati ya parti awa? Est-ce que lelo parti ezwi pouvoir quand même tokanisa kotala ta mabota na bango to ba o misusu bazwa ba dégâts misusu mpona koluka mpe kokanisa bango ata mwa moke na lito basalaki po lelo parti mpona place ekoma. Bon, le problème qu'il y a, l'IDPS a perdu beaucoup de gens. Si on a le bien cité, moi j'ai perdu l'un de mes amis. Où il y a ça, il y a na IDPS et voir ma quota. Na des bonhommes na 5e rue. Il y a un de salangaï et peli sa flamme na la révolution. Ba te belé ba koufi na combat. Ba famille na bango baza ba papa ba koufa, ba maman ba koufa. Ba te belé pe ba kouya na ba cop na bango. Mobutu a bomi entreprise na époque à la membre d'honneur à UDPS. Je crois très bien, je vais voir le secrétaire général Augustin pour te répertorier Batouana pour te présenter dossier cohérent et pas président. Baza tellement ébélé, Serge Loukoussa, Oya Koufa Liboso Seni pour la vérité kaka makambo ya élection, serveur central. Baza ébélé. Bao batumba na permanence na rendre bango hommage que tokotikalaka jamais kobosa na bango. Donc tokotikalaka jamais ko bon ça et ça il a les larmes aussi s'il vous plaît. Excusez. Ouais. alakaki na baimboka ete kelasi ekozala na pambo ata mokambi abaki ya kozwa mokumba wana ya kofutela bamama minervale ya bana me lelo tokokamwa église catholique atelemi alobi ete l'état aza incapable ya kofuta te nayebi te eske école catholique afumi kozwa mikano liboso ya l'état to boni. Bon, l'église catholique en question boyebi déjà tendance na bango. Tendance na bango eza tendance la mouka. À ce moment, on est des catholiques des fois, to comment on lui a fait ba communion avec beaucoup plus de prudence. Parce que tendance na bango toyebi yango très bien. Eza, mais ce que le président a promis, il va le réaliser. L'enseignement sera gratuit ici au Congo. Merci. Le président a promis. Le président a bien promis. Ba Congolais kutokolo ba ke changement na nezo ya te tozomona rien ba tu be bazolo bango. Mais na ko répondre tout simplement boy. Mama soka boti mwana. Mwana ngwa tambola mbala moko. Mwana tambola mbala moko. To trouver pays na o ba bengi gouffre. Na situation mo boy o ba bengi économie zéro. To trouver pays na kati ya mabe makasi. Je crois bien, l'effet président Zobima, et ça va voyage au touristique. Il est en train de chercher à maîtriser la sous-région, natina ko stabiliser la situation. Il y a Babiloko wana nyoso ekosila. Na bato bate karaba vente d'armes wana, Babiloko wana nyoso ekosila parce que
tout ça là 37 ans pour toi tout ça là loisir na pouvoir. Une autre question? Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Poste nga na loba na osala te na otika na parti malgré que na 98% ya capacité ya osala na loba na otika na parti. Ça c'est un point. Deuxièmement, elo na koloba par rapport na makambo nsele. Soki na bengi bino c'est parce que dossier ngo tozwa ki ka lobby. C'est-à-dire lobby de délégation moko et yaki awa yango nde na bengi bino pour na dénoncer. Makambo mouej oyo nazo dénoncer lobby que toi na pouvoir. Mais ba makambo ezo salama. On m'a appelé de Katanga pour ba pesa ngai makambo wana na dénoncer yango pour nga na komi monoko ya ba Congolais la voix des sans voix. Nazo dénoncer yango mais toko sala nini poto arriver à trouver ba solution na mambo FCC zo sala. Na sina loba na batuke la plus grande institution dans la République c'est la rue. Kalate bozo mona o ba bengi ba marche monstre. C'est-à-dire ba marche contre o ba bengi ba anti-valais. C'est pour cela na auto loba na bino armée des bâtisseurs en collaboration avec mon parti et ko sali so ba bengi atelier sur la lutte contre les anti-valais. À partir atelier wana nazo banda travail au babengi ya préparation morale parce que nous devons faire des manifestations contre Makamnyo Soyamabe partout dans le Congo pour libérer la République. Nabosanyelo omona ngana loba. Je suis en train encore de dénoncer au babengi façon de faire ya ba conseiller président. Ba conseiller président ba komi ko sala o babengi comme si tous en moi tamo boto lekisa or que nous n'avons pas le temps. Comment bino ba conseiller à président boko tika président akendeko kotia ba signature na marambu ya libre zone de libre échange. Au moment Congo zan intérêt bino batu botanga na ba Louvain. Zone de libre échange wana ezan intérêt ya Congo te. Rwanda bakoma osala ba voiture. Biso ata matembele na chasser na emballage industrie ezate na mboko. Dès que toko signer loko ya zone de libre échange wana boye ba automatiquement makamba ba douane ekwei bango biso nde tokoma ba consommateur mais biso to sala ata misili to tshara ngo ata na ba boîte te. Et le Congo est un espace à monnaie. Babiloko ba conseiller à président bazo sala et j'ai dit encore na batu. Mutu nyonso akoya na ba trafic d'influence na kombo ya président au conseiller à président. Appelez-moi na numéro nanga. Parce que nous n'avons pas lutté dans ces pays pour toya ko sala o babengi de n'importe quoi. Trafic d'influence, makambo ezanga tina, oyeko sali le président de la République, appelez-moi dans mon numéro plus 243 85 084 65 55. Je répète, plus 243 85 084 65 55. Parce qu'on est là pour Tosunga président. Makambo na zone ya libre échange personnellement nga nazalanga pour angote. Makambo ya pont biso na Brazzaville nazo continuer sous ko réitérer que naza pour angote. Bango bazana o ba bengi douane bazana o ba bengi douane na bango eza moins cher que ya biso. Soki totie pont batu babando yana ba biloko kuna matadi na bombe kokufa. Babiloko wana bozo monango bino ba conseiller botanga na ba avar. Vous devez démissionner. Et dans quelques jours quand j'ai dit makambu ya ba marche au monstre ba marche à déboulonnage, c'est pour ça que je demande le soutien des Congolais. Toye komelisa batu ba leka ete awa. Je demande le soutien des Congolais ba marche on a ko lancer mbalo yo ezao ba bengi déboulonnage
même na batumsu na omona na président de la République wana biso to mela ba gaz to kota ba kaso po batu ba ya basala ba blague bato ngo soki ba uti bato ba bandai ko sunga biso ya diaspora to yebi bango mingi o baza kuna na cabinet président o ba lo ba soi-disant diaspora to yebi te so ba uti ba Chili to yebi te so ba uti ba Madagascar po Madagascar pe diaspora mais ba vrai diaspora to yebi bango ba ye kaka bino ba conseiller président bozo calé bango ba ye na ba projet ya bien. Je suis en train de dénoncer ça. Boye ba ke nazo sala de travail à terrain avec ba président nyonso ba parlement debout dans quelques jours. Boko mona vraiment ndenge tozo zaka gouvernement bim. Boko mona comment le parlement debout l'œil du peuple et qu'on réagit. Ou parce qu'il est compétent de travailler place one. C'est la présidence. Bango baza ba conseiller à mon conseil parce que comme on a salé erreur ba omona bango te bango na président. Maintenant eza baza wana parce que ba mériter yango parce qu'ils sont compétents ou parce que abuna na bango quand on baza ba ninga président ba beta famille na photo yango de ba conseiller. Le problème qu'il y a c'est quoi? Il y a eu des histoires. Il y a des histoires, il y a des vrais diasporas. Oh, bah, il y a qui n'a pas projet, bah, zonga, bah, là, dans l'hôtel Béatrice. Mais il y a des gens qui habitent sur la Bolivie. Bah, on peut pas diaspora, wana. Bah, prouver dans 100 jours à président. Bah, ça, le rendement est bien, tant qu'il va conseiller. Bah, ça, le rendement est bien, communication à président faible. La bino presso bolanda biso na ba manifestation ba boto la bino ba caméra boza accrédité te kuna na présidence bazu presse ngo ya wapi bino ezana batumsu nazo se rappeler journaliste mo ba beta gaza na 10e mairie to kima na ye na bar moro ya maire Siska to sala interview na kati ya toilette siko bato ba komi na presse présidentielle ba utuat conseiller à communication. Aux hommes la babiloko bazo sala, siko biso to tikango. C'est pour cela le président aussi, il a accepté que ngana salade. Pour muto azali banda match, à mon occasion à biébé. Na bere. Je suis là pour dénoncer toutes ces histoires. Tous les biloko yo ezo sala ma ya ba mafia ko yiba ba document président ko publier président zana mutu même azo solola même à Zolianda Kala, photo et bimi. Ça se fait comme ça. Parce que peut-être le président a trop, même président de Solana, vous déjà confidentiel. Peut-être qu'il va nommer le premier ministre au mais il faut que 48 heures avant. Mais communication à président et qu'on puisse complimater sans que le président fasse sa part. C'est pour cela, madame, je suis en train de. Ce sont ses amis, peut-être. C'est pour cela que je suis en train. Bamina Ewana, Babundate. Babunda te batu babunda baza ba parlementaire debout babunda te le problème est ali que tozo yebisa bango tozo pesa bango déjà mise en garde de sévère. Il y a une autre question, je crois bien na remercier bino na ndenge to meki kolobela makambu nyonso. Mais je tiens à rappeler aux gens que Tozawa pour veiller que Fati a échoué. Les FCC bazana makanisi na bango oyo bazoya kolinga ba bloquer machine à l'état. Ko tia batuneti batambwe mwamba, ko tia batuneti baboshab au bazan ba problème na communauté internationale. Et ça pour bloquer machine à l'état. Nazaï koloba na batutu nazana besoin vraiment ya soutien na bino pour na ko fonctionner. J'aime pas demander l'argent à président de la République.
j'aime pas demander l'argent au président de la République parce que ce qui a fait Singambongo na okokoluba na EPLM sous berer na été. Mais batu basala ineti moi polémique au président pesi au voiture eza na senga kiye amona na salaka accident na moto koya permanence. Apesi nga moyen de transport na idée que na kokaka kotambola na yaka permanence. Donc eza nango te na esprit moko ya lem susuke eza facture à combat nanga. Facture à combat nanga eza na o babengi prix indéterminé parce que nous avons donné toute notre jeunesse na kati ya parti. Na pesi bino merci na tondi bino bandeko misusu batika biso na lit oyo ata bafamille ya bandeko bazikaka na permanence ya IDPS na ndeko na biso aussi banyonso tu wana soki tobi totanga bafunga koza molai. Estce lelo bazalaki kobunda na kati ya parti awa? Estce lelo parti ezwi pouvoir quand même tokanisa kotala ata mabota na bango to baoyo misusu bazwa badega misusu mpona koluka mpe Bon, le problème qu'il y a, l'IDPS a perdu beaucoup de gens. Si on a le bien cité, moi j'ai perdu l'un de mes amis. Où il y a ça, il y a na IDPS et voir ma quota. Na des bonhommes na 5e rue. Il y a un de salangaï et peli sa flamme na la révolution. Bato ebele ba kufi na combat. Ba famille na bango baza ba papa ba kufa, ba maman ba kufa. Bato ebele pe bakwea na bakop na bango Mobutu a bomi entreprise na époque à la membre d'honneur à UDPS. Je crois très bien je vais voir le secrétaire général Augustin pour te banden toko répertorier batuana pour te présenter dossier mo cohérent et pas président. Baza tellement ebele ba Serge Lukusa o ya kufa liboso seni pour la vérité kaka makambo ya élection. Serveur central baza ebele bao batumba na permanence na rendre bango hommage que tokotikalaka jamais kobosana bango. Donc tokotikalaka jamais ko bon ça et ça inga les larmes aussi s'il vous plaît. Excusez. Ouais. Mais le lot au moi, église catholique, a télé le bien l'État a incapable de foutre la vitesse que l'école catholique a foutu Bon, l'église catholique en question, boyebi déjà tendance na bango. Tendance na bango, ils ont tendance la mouka. À ce moment, on est des catholiques des fois. To comment on lui a fait la communion avec beaucoup plus de prudence. Parce que tendance na bango, toyebi yango très bien. Mais ce que le président a promis, il va le réaliser. L'enseignement sera gratuit ici au Congo. Merci. Le président a promis. Le président a bien promis. Ba Congolais kutokolo ba ke changement na nezo yate tozomo na rien ba tebe bazolo bango. Mais na ko répondre tout simplement boy. Mama soka boti mwana. Mwana ngwa tambola mbala moko. Mwana tambola mbala moko. To trouver pays na o ba bengi gouffre. Na situation mo boy o ba bengi économie zéro. To trouver pays na kati ya mabe makasi. Je crois bien
l'effet président Zobima et ça voyage au babengi touristique té. Il est en train de chercher à maîtriser la sous-région, natina ko stabiliser situation ya babiloko wana nyoso ekosila. Na bato batekaka ba vente d'armes wana babiloko wana nyoso ekosila parce que tout ça là 37 ans pour toi tout ça là loisir na pouvoir. Une autre question? Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.